La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de scientifique, la collecte na chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. Mwana mama, mambu maso, yaya na yebisa kibino. Bomona ki agitation zalaki makasi na marché central. OK. Ida pesi viva. Viva. Toza bana maye. Agitation zalaki trop na marché central Ngobila. Ngobila bafulu. Ngobila sali ba agitation atumbi biloko ba mama, atumbi biloko kolia, atumbi ba kabelo. Ayibi mbongo ba mama, ayibi ba chenette. Po peuple asilika. Peuple atomboka. Pour biso na Kinshasa, bakata katanga bazate. Vrai ou faux? Vrai. Balobi soulever peuple. Ngobila abotoli ba mama biloko. Ngobila ayibi biloko ba mama. Ngobila abebisi makambo. Sikoyo lelo to comprendre te pasi makasi. Il d'après se viva. Il faut tous dans la sécurité. Merci Nicolas, merci. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. He should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Il faut to éliminer petit wana Gilles. Mais est-ce que baza banzambe? Il d'après se viva. Viva. Nzambe na no lobite. Ba bengi na butu, ba général, mi batela petit. Ozana moto ko sakana te. Bango bato FCC, mi batela petit. Mais na tambola kana police te, na tambola kana Yesu Masia. Elonga na ngai za Yesu Masia. Muntu mukila ko batela yo. Mais ceux qui nous ont lobby te bakobare yo. Mais biso to lobby mabunda kei. To lobby batiringa na imilité parlementaire. Ba to lobby nani ilu kamba bibo. To lobby tambo mwamba bibo. To lobby tunda kasende yeme bibo. To lobby nani Roser Malonga na Sakata bibo. To lobby les deux juges, tokoyana bofanda, biso peuple congolais, tokokende toko applaudir mu kwantongo. Bibo. Toya boy, comment il fatigué. Papa n'a pas déposé lettre, t'as la lettre place salaki. Tanga. Tanga yobo. Muntozo tanga poison. Il devait se vivre. Mu kwantongo ko simba ta yebo yale 100 mètres. Yaya, geste barrière. Nayango, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Mukwantombolo, Moamai, Wakaninda. Le grand Mukish, le grand visionnaire, le Cassandre, double brassard. Et le Ngafé. Ertsoki na lobi boye mama okoyoke logo wana poto ningani. Mozana moto te mama wazana mo na moto papa yake laka voilà batra moto wa moto voilà yo to pusana na ngoto lobi boye lobi ba inauguré 330 bus voilà samedi 330 bus alors tozo senga na mukwantombolo mo mai wakaninda 20 bus ezana na changu.
eza moke bino bolingi combien bon bato tozotuna nde peuple bolingi na ntango batiela bango combien ok mokwa ntomboli nde tozoloba boye azolanda sango congo azalaka nango mokwa ntomboli mwa mai peuple congolais balobi tia na ntango 50 tolobi boye boyoka biso basi batie mais oyo eza siko chaine na ngai nga mpe na bandi kosala ida basi viva oyo eza sans formati eza bato batie me bato bazolanda te bazozela gile aloba na monoko na ye eza bongo te oyo peuple alandaka nde biso batie 50 biso na ntango na yango biso bana ntango bana kingasani ya suka bana mikondo bana maluku tosengi 500 francs bibwa kolongwa kuna tizandu 500 francs eza kitoko te mukwa ntombolo soko tyenga DG nakoyebisa yo synonyme ya le peuple d'abord elobi nini kolongwa suka tiyawa 500 francs bacha kolongwa zandu ti pen ou bien matadikibala 500 francs bacha zandu mbudi 500 francs soko tieli biso kolongwa awa ti camping selemba oti na se komata na camping 500 francs kolongwa awa ti kasangulu 500 francs kolongwa awa ti campus na baétudiant tiela bango 20 baétudiant tiela bango 20 po baétudiant babundi bitumba ya guerre à 45 vrai ou faux 40 à 45 lelo nazomona bilongi ya bato belebele baye bazotunanga président wapi carte yo moto akala kosenga carte ndenge wana ya kolandaka ngai biso toyebi ke carte eza ilotiranga ida basi viva ata nazwi lelo te lobi président akopesa ngai mais soko omoni kaka mutu naza na 5000 carte nga carte 1000 francs sikoyo ozolanda ngai naza na $20 carte oza ya biso lumbe oyo koya yango tolobi boye oyo nyonso kopirate lisusu carte te bato nyonso bazoyoka soki tokoimprime toimprime mosusu mpo namoni 3-4 personnes bazopropose nga $20 carte oyo tosipesi 1000 francs oza ya biso oza mbololo na boye yango soko moni na beti boye yo moko place ozali azaka nde boye président nazangi carte pesa ngai naza na $20 yo oza ya biso te oza mbolombo bororo et puis $20 na yo ya poison na boyi tolobi boye peuple congolais demande à Fati Beto, Fati Big Rouge, Fati Kembo na yawe alléluia amen de soutenir les combattants en leur donnant le travail babisi yangwana tia biso barese tia biso bachauffeur bacontrôleur baloker na bandela yaya biso tolobaka makambo oyo ezouta na motema na ngai eza takika États-Unis azoya na bahélicoptère Richard tolokomande na océan Atlantique te tozoconserve pour toloba makambo ya Kinshasa tolobi boye peuple congolais demande à Fati Beto, Fati Big Rouge, Kembo na Yahweh. Alléluia. Amen. Peuple, oh Seigneur. Peuple demande de soutenir les combattants. Ba soutenir ba combattants. Bo pesa bango bo. Toboy na biso koya na oya. Toboy na biso ba bureau. Ba bureau poisson. Ba bureau poisson. Ata obenge na bureau na koya te. Ngela kozala ka debout ambulant. Sur terrain. Ce qu'on a dit, comment na boy. Na ba na ko travailler le collège la lingue. Debout. Tenga shikat. Kendo kanga batuna OVD na KI. Kendo kanga batuna Onatra na KI. Kendo kanga batuna DGI na KI. Lisu gola li? Ya lisu. Tolobi boye. Ceux qui bopesi ba combattant. Ba combattant ba bundi makasi. Ce qui problème est besoin de te la bagan, vrai ou faux? Vrai. Ce qui problème besoin de te la polo.
toke kovanda na palais du peuple ti 5 heures. Oyebi ke na yebisa bino likambo moko. Ita pesi viva. Eswaka nga makasi. Jour moko na lati polo ya Jean-Marie Kabunda 3600 giga 4 jours ya ngoyo. Ba jour nani publicité na zola mko na ngo na zola. Oyebi ke chaque jour kana polo wana na ye na ndako yoka. Oyoka bien. Kimyeza. Na ye na ndako. Na lati kana polo. Jean-Marie Kabunda 3600 giga. Mwasi na ngalo ya longa kuna. Eloko yango nini lo kaka chaque jour. Mwasi atimbelia. Ida pete viva. Na répéter. Na ye chaque jour. Soki kaka balakisi Jean-Marie Kabunda. Na saka lokona na kufa. 720 giga mulonda chuma na bimili banda na kota na polo na ye na bimili banda na kota na polo. Oyebike mwasi azotala nga azodongola ngai tika biso loko pampamba wana kaka bobo alobi yo nakobenga na yo awa okende pa na bino oyebiteke mbongo oliaka eza Jean-Marc. Est-ce que Jean-Marc opesa nga mbongo me nazokotoleba mwa nalobi boye nazala ma vérité kala kokende pa Jean-Marie na ye kotelema na porte te naliaka mbongo na ye te lelo ayoka ngai depuis nasalaka mobilisation makasi ti ke bano abukani babetanga bachaîne et pas fort du progrès balobi oza kabundiste chaîne ya monene na mokongo nga nalobi na kokufa mpona kabu bandani mobimba yebi ka kabunda me nakendaka epa kabunda te naliaka mbongo na ye te sikoyo mwasi akomi kodongola ngai longo akabunda yango opesaka nini nga na biyo keba na yo basemuli ozotyala ndako ozopesa eza kabunda parce kabunda opesaka nga mbongo nakoteyeli ye vrai ou faux ezaka bongo message eleki idapesiva nalobi boye lelia mukishi kimia message eseleki papa sa yoki aza papa na nga ayebi nini akosala. La révolution française de 1889 1789 la révolution française nakoyebisa bino eyaki mpona nini. La révolution française était venue pour chasser les prêtres catholiques. Nazo répété yango. Naza grand professeur d'histoire, 6e des humanités. La révolution française, aucun de étudier, était venue pour chasser les prêtres catholiques. En 1789. Pour nini? Les catholiques babanda ko sala makambo mabe ma mafia o bazo sala na Congo. Catholique ayaki awolobi na ye pona ko sunga ba pauvre. Vrai ou faux? Vrai. Na ye pona ba caritas, vrai ou faux? Vrai. Siko koma catholique oya Congo avec ambongo muyibi. Ambongo abundisi gratuité. Maintenant ambongo na église na Lubumbashi asali message boyoka. Alors nazo senga bakanga ambongo de lumière. Asali message boyoka bona ndanga bien. Na kati ya église ayebisi batu. Des ans bo souffrir mingi. Bozana or, bozana diamant, bozana étain, bozana ognani na sengi bo telema. Siko des ans, 18 ans basala ni 18 ans. Oyo bawanda ko souffrir basala ni et puis yoka muyibi ayibi. Papa Tito ayibi yo ya bana. Mais yo ke ko sala messe na Lubumbashi bon libérer Kameri. C'est-à-dire on veut soutenir Miyi. Ambongo Muyibi. Aya ceux qui vont se répéter. Muyibi. Ambongo Muyibi. Ambongo Muyibi. Ok. Nazo ikinia. Bab. Awa mambo inakuwa nguvu.
ambongo anatosha bakata katanga jana. Jana bakata katanga bana kwa mumanchipisha. Bana kwa mu Kenya, Mushituru. Bayebele na 4h du matin. Katanga ni yetu, katange. Katanga ni yetu, katange. Katanga ni yako. Est-ce que katange ça yo? Mais oyebi histoire te. L'Empire Rouba était fondé par Kongolo Mwamba, un héros légendaire qui a groupé plusieurs villages. Kongolo Mwamba avait 3 enfants, 2 garçons et une fille, Louenji. Par la méchanceté des garçons, on a donné le pouvoir à Louenji. Louenji s'est marié à Ilunga Chibinda, qui apporta l'organisation de Luba Chelunda. L'Empire Louba était fondé par Kongolo Mwamba, un héros légendaire qui a groupé plusieurs villages. Kongolo Mwamba avait 3 enfants, 2 garçons et une fille, Louenji. Par la méchanceté des garçons, on a donné le pouvoir à Louenji. Louenji s'est marié à Ilunga Chibinda, qui apporta l'organisation de Luba Chelunda. Merci, le grand professeur. Alors, nous sommes des oiseaux de même plumage. Tout ça, Bandeko. Pourquoi si quoi yo, Ambongo, Ozolo Bake, Totelema, Tokatekatonga, Ambrière, Ambongo, Bobet ici, Batufimbu Awa, Nassel Sirifes. Batu balie ba communion na nguba. Bofingi kabila bo na logore. Bofingi kabila médiocre. Bolobi ki toke ko zoena Océan Atlantique na Mulangi. Boena ilibanda. Siko biso tokangi kabila. Lelo bo bandi ko pasola Mulangi bo be misa kabila lisusu. Omoni kote tozokende na bino. Tozokende. Lokola ngoyi mulunda. Merci beaucoup. Merci. Ils sont comme une canne sérieusement. Ton bouc à l'église catholique. La moine, ça me l'a bongo. Et tu qu'est-ce qu'on fait, le bishop peuple? Tu t'as chargé dans bango. Donc tu m'as l'église ignorante. Tout, avoir l'église catholique existe sous tes pieds. Tu rends ça ma fantine. Tu es un bêtise. Message la Belgique Belgique bando. Est-ce que biso to bengi bino? Ko tala Congo na fait. La fenêtre. C'est que nous voulons parler que la Belgique ba ko tala biso la fait. La fenêtre. Yango ko kisami. Biso to za partenaire direct des États-Unis d'Amérique. To za partenaire direct ya Israël. Tozaba partenaire ya Allemagne. Tozaba partenaire ya France. Belgique Kamboka Muke. Ezolia pona aéroport. Bami ibi minene. D'ailleurs, tozatina na binote. Bino boyeba ke bobomaki Lumumba. Soki botindi lino to kopeta bino mabe. Lumbe. Botindi la biso kori ya Lumumba mobimba. Bobomaki Lumumba soki na moni kaka lino to kokota na ambassade. Komona kopeta ba ambassadeur no za Belgique frère fo. Ni tozana lino. Tozana lino to kosala ngoni. Yaka na Lumumba mobimba. Azala vivant. Kaka ba bêtise bino bombi Lumumba. Bozo continuer sous. Yango to lobi boy. Bino Belgique. Boya kina catholique hapo. Bozo ngindenge nini? Botiki catholique. Bozo na catholique na bino. Biso to kombi ba église noire. To kombi église ya papa Mukuna. Na kosambela na aseka na za libre.
nakosambela epa kabunju aliesa naza libre nakosambela epa continue naza libre nakosambela na nzambe malamu wana eza eglise na biso bakongolais 100%. nakosambela epa bakimbangiste parce que le grand visionnaire eza papa Kimbangu oyo atambolaki makolo ngulu oyo aliputa oyo babelge basimba 25 koto bafongola batala soki aza mwasi ube mobali. Premier miracle baéchoué belge lelo bokoyeba ngai madame Besuda balongoli ye mwasi ya Kabila alie mbongo atro balongoli ye batie soki madame Karine ou bien monsieur Karine batie ye balobi azalaki avocat Jean-Pierre Bemba batie ye place ya kitoko mobali Karine wana azoya yango boyoki depuis lobi bakataka tanga babimi ebele balobi tozobotela mboka. Merci na FARDC FARDC umunia muntu azokima na munduki liboko moko soki asali kaka bo bakufe eta maboko yaya yobi namoni nakoli na Lubumbashi, nakoli na Kolwezi, nakoli na Kakanda, nakoli na Kambov, nakoli na Shituru. Alors, nazomona sikoyo bakoti 4h du matin, maman wana elobi sila otokufi bakoti. Nabi mama sala na kimia. FARDC logo maka ya makasi. Nazomona FARDC kimi na munduki bo. Akomi yaza lokola wana. Abeti bo. Nabi naki lamba na rouge. Bango nyoso basi. Bo betela ngape ya mbongo. Yaya, bakufi ebele. Que son âme repose en désordre. Et puis tu as bino te. Auquel il fait. Bino bolingi guerre kota, mais tu as vu bino guerre kota te. Mko antombolo mwa maya akostala 100 ans. Akostala remise et reprise na Jésus de Nazareth. Toko zwa mboka to pesi na mukolo mboka na Isa Jésus. Po biso to kotika te. Ngana na sombi lupango te na tika. Boza malade. Ce que fait les attiques, on a récupéré. Il te pèse. On a tiki allé, Neville a récupéré. On a tiki Tiens Merci a récupéré. On a tiki Chinois a récupéré. Pasteur Guillet a récupéré. Toko banda ko kindika kandengo wana. Fayou lutter. Sénégalais. Yaya boyoka. Kamere. Lelo balobi procès na yeti. Mais as un modèle de démocratie. Il y a état de droit. Papa Tito aibaki yaba. Papa Tito tokotika yete. Atena yoki oya balobi wotika ye. Ngana ko chabareja makasa ba combattant. Tokozongisa na prison. Nazo répéter ango. Ata na oya ba conseil nyos ba oya pata punyo bazotia ba maboko na poche. Chef de l'État zolo bayo zotia maboko na poche. Muluba moko ba mulia azia ka ponde belé. Ding. Nambwa. Lumbe. Wete. Oliembwa kayembe oliembwa. Obakisi na soupe na mwamba. Allez, OK, chef azosala makambo yote liboko na poche. Kaba na yoka yembe impoli. Il ne peut pas. Kamere ne peut pas quitter la prison. Il est notre modèle, notre échantillon d'état de droit en RDC. Il a poisonné plusieurs personnes à la présidence. Vrai ou faux? 24 personnes. Bateau nous avons coupé la présidence Kamere. Ceux qui sont de moto ici, Tobandi, il y a papa Gérard Moulou. Kamere, Gérard Moulou. Tokoli misoni papa na yo kobiye. Maître Mukendo bomiye. Le bâtonnier, yonde mutobomiye. Maître Mukendo bomiye. Siko tokotika yonde nini? Bobomi papa Sisiyangi. Papa Sisiyangi. Lelo mignon le selibumu.
Mignolo Nandanga Liboso. Ceux qui ont dit que ça ne va pas, Betamo. Viva Viva. Viva. Procès Chebea. Et bandit. Vous allez qui mettait le lot, le Moura, le Chikata, JR. Au bazar à Kachine, télécommandé dans l'océan Atlantique. Bazar déjà 5 mètres. Nabutu à lobby, Bazingi est déjà. C'est-à-dire, Tito comme à 7 erreurs. Mukama, Bazo Kanga John Numbi. Makoyena Awa. Elle va continuer avec la question de Boso. Boyoki, John Numbi, Bazo Kangaye. On va kangi déjà Djadija. Bazan Andolo. La concession de Djadija. Deux places Bakundaki. Chauffeur à Chebea Bazana. Les gens déjà encerclés. Les gens encerclés, de preuves tangibles. Avant la Kalao, les États-Unis, l'objet à Bengingaï. Yewana Zoya, Félix Antoine Seketilo Momukwantambolo. Sécuriser si vous avez la Kalao. Que ça va piller, il faut qu'on soit quitta. Kala la Kalao, des moutons Simba qui bilamba. Il y a Makila Zana Bilamba, Makila Namaboko. Il y a Chebea. Azolinga koyesi ko témoigner ye na Milambwe za na Sénégal azozo vol akita to sengi bacha procès na stade de Martyrs leo oui ya bis kota ya ko mema batuti kotoy ila pe viva et tel biso tata ko tika marchandise ko mema batu Kala la ancien chauffeur Kala la Kalao ancien chauffeur de Mukalai. Bientôt à Kinshasa, l'heure est grave, l'heure a sonné. Kabila doit nous dire pourquoi il avait tué Chebea. Oui. Monsieur Kabila doit nous dire pourquoi il avait tué Chebea. Dans la voiture de Masola, et ça qui la voiture Mazda. La voiture Mazda, de place Bakata qui est Moutou. Encheminé dans la concession de Djadija, na Kasangulu. Autolobby, Éthiopien, Lobby va s'appeler très content du président. Il ne doit pas couper les relations, Nous allons renforcer le lien d'amitié. Les Éthiopiens recevront le cours d'eau au fleuve Congo. Il est bien viva. Viva. Éthiopien va se faire une abisso. Il va se faire dans le fleuve Congo. C'est comme le lobby, Mukonzi. Yo le gars comme Mukonzi africain. Pesa siko biso mai bien. To banda ko zo siko pesa biso officiellement. Kabila banda ko pesa bango ya muyibi. Et lorsque vous avez signé un contrat, relation contre l'État, État contre l'État, vous avez signé. C'est comme Maï, on va tchad, vous avez signé. On va Éthiopien, vous avez signé. Mais biso, tout ça, on va faire un Maï. DG, ok. Ok, ba. Régis des ok. Eh, ba. Tala, et tu as les mouquets. Tu as un camion, un foulou. Ouais, il y a un tu as un babi. Tu as un moto. Tu as un tank. Tu as un pourquoi na zongo site de Katen pourquoi tozozanga ma mai boyebike patron moko ya munene kombo na Odi Kafuba na Paris alobi na koti na makambo ngo jure Odi Kafuba alobi je suis l'actionnaire ya monde mobimba mais na koti na komi actionnaire na yo na mutalo zosala Odi Kafuba merci Shikito Mushashino akoti na makambo ngo alobi na longwe na bajibe na bawera Shikito Mushashino akoti na makambo ngo Mila Kashito mwana Masina yepe grand prêtre Mila Kashito mwana Masina akoti na makambo ngo yeza na Afrique du Sud ha ba George Maria na France bakoti na makambo ngo bana poto balobite to tiki distraction to koti to soutenir mboka balobi bazozo bambongo na bango bazote na OVD lokolo yo komi coordonnateur ya OVD tozozo bambongo tozopesa na papa Ntumba Chikela projet Chile. Merci.
beta maboko. Merci. Mais yango, projet Tilejelu, bazozwa bambongo, bazotia. Toko kombola, nzela nyonso. Tolingi komona sachet te, tolingi komona bidon te. D'ailleurs, bazokanga société ozosala ba bidon na ba sachet. Tokanga ba petit peuple te, mais tokanga ba entreprise wana. Vrai ou faux? Vrai. Il faut qu'on kombola parce que tokomi capitale ya Afrique mobimba. Boyebi nani lelo président ya Union africaine ya FIFA zokita. Ce qui Madagascar lelo nalandi yango président ya Union africaine ya FIFA. Mukonza tuniye. Yoka soki oyeba kite. Ya FIFA. Ya FIFA ngana tangi FIFA. Basololaki na mukonzi na ojo. Alobi pona nini? Afrique pona nini Afrique ba equipe kendaka muke. Bino ba mindele bozaka ebe. Betela mkonto bona mabeko. Merci. Ayabi mkonto bona yebinyo. Alobi pourquoi ba équipe ya Afrique abandi déjà musala. Atuni bango. Pourquoi na mondial ba équipe Afrique kendaka muke mi ba misatu. Mais bino bozaka ebe. Alobi mokonzi otuninga question makasi mais na konsola na ojo te ifo na Kinshasa lelo azoya farafa. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Merci Mohamed. Ouais. Coupe du monde, il y a bana classe. Il y a football, il y a bana classe. Et comment tu as Congo? Mbongo kokota kosanate. D'ailleurs, lobby, boki chef de l'État Mkwantombolo a sali degré loi nommé. On nommé muto chargé de la francophonie. Bon on y était. On a mbiye Congo zao. Mbiye chiyo mbiye chiyo mbuyi. Yaya bolandaka. Atamoko akolanda. Chiyo mbuyi banome le lobby. Eza place à munene. Na yango na senga kina Mkwantombolo. Na IDPS basate. Chiyo mbuyi wana balobi il est de l'IDPS. IDPS ni. Ayebisanga IDPS ya wa. Na boyi yete. Na sepeni na ye. Na ba yebisa ye cellule na ye wa. Balobi il est de l'IDPS. Cellule na ye ni. Diaspora. Baposu wana kopesa ta chef de francophonie président Gilles Kaloubi. Mais faites bandi qui chasse Mobimba. Yaya. Nazo yebisa bino. Soki kaka Félix Atangi kaka Gilles Kaloubi Mouniere. Président de la francophonie. Mais faites pendant 3 jours, 4 jours. On va taper au fond. Mais on est bon nommé bateau pour un succès. On a évité. Yo faut là où la Moussaraï. Mais on va faire la présidence. Bazo tia ba poche na maboko. Babunda wa. Bazo bozo iba babunda wa. Mais biso ba tutozo bunda. Hémorroïde interne. Na sime komi kaka boy. Tozo komi tozo tele maboy. Yo komo na beti pose toba. Bongo pa. Mais na bimi première na YouTube. À part Pasteur Gili. Mais pona nini bochenga médaille. Mais soki kamona moko boy kazobina o innocent. Ba pese médaille et puis ba pese jeep. Mais ngai na sali médaille ya politique nana lati singai. Nana pese nga trophée d'or ikona loba. Loba. Ba mindele balobi. Monsieur Gilles, avant d'entrer au travail on doit te vigiler. Il faut totala yo. Si mundela va côté na ce pays, il faut atala ngai. Médaille mutokolo tanga médaille azati.
Merci beaucoup. Makambo ezebele papa yaka. Papa oyo. Tika na se babenge na poto. Balobisi ngai papa. Bosala kope na bino nga na yebaki te. Mais na ye koyeba siko yaka. Papa Dioka. Tala caméra. Papa oyo abundi guerre 40-45. Lelo na moni na appareil na ngai bakangi photo na ye. Balobi to tuna ye ke oza na appareil, alobi oza na appareil te batuna yo na photo. Awa. Les grands cordons, les grands cordons, les grands cordons. Yaya, il ne peut se vivre. Ezalaka esengo. Il ne peut se vivre. Viva. Merci. Papa. Ah, merci na le banana papa boyoka. Papa, babenga na poto. Balobi papa, c'est le toboya ki koyebisa yo. Tobenga ki papa, azana pareil te. Papa azo souffrir mingi. Mais tokanya pareil yo en tant que cordon, tolingi totinda mbongo, opesa papa wana. Asala kamusala, asomba ba pareil na ye, azala na vie bien. Po tomoni ye na place na yo wana, ba 10 ans 20 ans yango. Papa basenga batuna yo awa. Alors batu botuni papa, yeyo, papa Dioka. Numéro na ngai yango wana 081 57 24 609. Soki botindi mbongo ya papa Dioka, nyonse kokoma. Boko tinda 100 80 kokoma 20 paye ya coordination. Bo caméra eza ya papa te. Vrai ou faux? Mais tozo sunga ye. Caméra eza ya ju. Coordination ezali. Yango tolobi papa so otindi ça na longoli pe 20. Oya kalinga nguba batala kaina munoko. Merci beaucoup mbongo kokoma nyo. Merci beaucoup papa. Bato alukaki o makasi. Ozala numéro 1. Ah, numéro na ngai so atteindre bino bosunga papa akoli makasi ba doyen. Merci beaucoup. Maintenant, pour ne pas monopoliser la parole. Numéro na ngai yango yo 081 57 24 609. Na 5 bino boy. Potindra ba papa ya mikolo mbongo. Potindra ba mama bazana sima mbongo. Soki ye otindi 100 nakopesa 80. Soki otindi 200 na longoli 30. Oyo mutusi ekomi. Oyo nazolongola wana mpona coordination. Po bato mpe bazali ba président Richard, ba président nani bakozwa ndambu ba président Kennedy. Merci beaucoup. Lokola toyambi cordon. Cordon, idapesi viva. Viva. Ngai nalandaka bana mikete. Idapesi viva. Viva. Cordon oyo batikela biso pa ya Jacob Kabeya. Eza papa J16. Eloko ekolongola eza document. Yo za sans document kaka makele ya pamba na ba réseau. Na koyoka yo. Et puis nga na tikela ko tinda yeteke kende na présidence kendo zolanga mbongo. Babenga kango lobbying. Na lobbying bako benga ngai. Na 3 personnes. Toke kuna soki nchinto ye na kolakisa mukili mobimba. Merci beaucoup. À vous la parole.